biso bon sono tozala na elikia po kozala bon sono ezali komitika te na maboko ya leta ezali komitika te na maboko ya baboti kasi esengeli na biso bon sono te bosalela bongo mutu pamba te mutu ezali ebandeli ya mayele ebandeli ya boyebi ebandeli ya bonsomi ya mutu na kati ya mokili bote na balandi bonso ya Vam Télévision na bisika biso bozwami toyebi ete bozali mpenza ebele ya kolanda émission handicapé na kati ya Vam Télévision nde pamba te tolobaka totalisaka bino ntango nyonso ete na émission handicapé ekelama na likanisise moko ya kokende koluka to mpe bongo bolamu ya bapersone vivant avec handicap kasi nyonso ebatameli nde wapi wanikani mpona émission handicapé ya mokolo mwa lelo banso toyebi ete émission esengaka tolobela yango na bato émission esengaka masolo pamba te tokosala sujet oyo tokolobela mokolo mwa lelo eza sujet moko eza c'est important ya kolobela mpenza mingi pamba te kasi tokolobela yango biso moko te nde tokolobela bongo importance nini ba ONG ezalaka nango na kati ya bamoya ba personne vivant avec handicap importance nini ba ONG ba ASBEL ezalaka nango na kati ya bamoya ba personne vivant avec handicap kasi sujet yango tokolobela yango biso moko te tokolobela yango na maître po azali bongo maître wane pamba te kolobela makambo etali ba structure wana ebongaka mingi kozala na mutu oyo ayebi koloba oyo aza na makanisi ya kopesa mpe kotalisa na bandeko nde tokolobela yango na maître wane nde na bongo maître wane mbote papa boni bino maître wane biso kimi ezali na bino peut-être na ngambu na bino oui na ngambu na biso ça va sauf que tomonana mwa kala on maître wane 25 mieux vaut tard que jamais j'ai bonne année tomonana te matondo mingi maître bino toyambi yango tokoliki te toyambi yango mpenza nde maître wane kolandela mokolo mwa lelo toyebi ete tokoli bino pamba te bozali bongo président ya ASBEL la voix des vulnérables so tobosani te maître wane nde yango toponaki bino tomeka koloba na bino tosolola na bino kolandela sujet ya lelo oyo baye oyo basi babosali bino mwa ndambo mwa maître wane mwa présentation ekozala mpe malamu. Merci beaucoup. Ngai kombo na nga maître wane mungaba ye merci naza avocat na baro ya Kinshasa Matete depuis président ya la voix des vulnérables ASBEL oyo ezalaka wana pour fortifier et vivifier les personnes vivant avec handicap pour que malgré leur état bazala toujours solide et puis confiant na bango moko. Merci matondo mingi maître wane tokoliki ete boyoki déjà nini oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo lisolo tokosolola mokolo mwa lelo na émission handicapé pamba te tokoliki ete bandeko na nga oyo nyonso balandaka émission handicapé bisika bozali te bambote ya to mwa bakokoso kaka ya mokili nzoto eninganaki nde yango esalaki ete tobendela mwa mosika na bino kasi sikoyo tozongeli mpenza manaka ekobanda koleka ndenge elekaka tozongeli maître wane lelo tosepe tosolola sur importance nini ba ONG ezalaka nango liboso ba personne vivant avec handicap nde oyo kopesa biso mutuna ekozala bongo te banano définition ONG elinga kolakisa nano nini. Merci beaucoup. ONG c'est une structure sociale. Nous avons une structure sans but lucratif. Donc, but nango ezalaka intérêt ezalaka pour œuvrer na social, pour sunga, pour orienter, pour chamwa loboko côté difficulté zali na but moko oyo eza na intérêt moko te. Donc yango wana soki photo mandola mpe na lingala ONG yango wana eza ba ONG eza ba ASBEL ce sont des œuvres sociales oyo eza mpona kosunga société sans que intérêt moko quelconque ezala na sima. Matondo mingi banso boyoki définition ONG maître wana ameki komanyola yango nde tokoloba ete tokopusa makanisi oyo balobaka ete ezali ba organisation non gouvernementale c'est les aba makambo oyo tososolaka te esika wana maître bato mingi baotunaka mituna longosoka nani oyo te organisation non gouvernementale neti na esika wana mo gouvernementale ngelo ba ete makambo wana leta azalaka na kati ya makambo wana te tololenge nini maître wana topusa makanisi na biso kotoki ezali organisation moko oyo ezo dépendre d'un gouvernement te yango tolobaka non gouvernemental et puis non étatique ezo dépendre pe na l'état te eza par exemple ngana yo
oui kotala ndenge nini bandeko bazosouffrir na domaine moko quelconque olobi bon ngai faut nasunga alors nakosunga nasali mwa ONG na nga mwa ASBEL na ngai nabanda kosunga par exemple bavulnérable nabanda kosunga bapersone vivant avec handicap nabanda kosunga bafille mère ntango ozosunga wana ozobimisa oyo ya yo idée ozobimisa oyo ya yo mbongo l'État peut-être akoki koya ou akoki mpe koya te mpona koepole yango wana balobaka eza non gouvernemental mais ezodépendre na yo initiateur oyo osali eloko na yo na vision na yo voilà. Merci beaucoup Maître Wane Matondo mingi. Maître Wane, pour la ONG fonctionner écoute un mouvement isengaka nini mpona kobanda démarche nini esengaka mpo moto afongola bongo ONG mpo toyeba mpo tofongola mpo babengaka na lingala teke tofongola teke mpo tomeka soko kosola tobanda kolia toyeba siko nini tokoloba siko mpo ba ONG efongwama esengaka nini? Merci beaucoup. Mpo ba ONG efongwama eloko ya liboso esengaka idée moto akozwa nanu idée ndenge nauti koexplike namoni domaine moko ezosouffrir eke na idée na nga na makanisi na nga nakoki kosunga nazwi idée wana ntango nakozwa idée wana ifo na metre ngo na bastati nakomi bastati okomi na kati ya bastati otie baobjectif nini ONG il faut poursuivre olingi osunga bato na domaine nini nyonso wana okomi nde ntango stati na yo kosila okomema ngo na baautorité mpo bapesa yo autorisation ya kobanda kotravaille na mabele ya mboka. Alors auparavant tobandaki kokendela ministère ya justice mpona tobimisa F90 oke d'abord olégaliser ozwi stati na olégaliser yango par notaire ntango kolégaliser par notaire oke na ministère ya justice mpona F90 mais avec le ministre actuel alingi mama ba F90 wana te pa lobi ezotya désordre ekomi il faut kokomela ndeti soki oza na F social kokomela ministère affaires sociales ministère eza na baprocédure à suivre ti bakobimisa arrêté bapesi yo avis bazobenga yango avis favorable nde okozwa avis favorable wana omemi na ministère ya justice moyena quelque chose nde bakopesa yo personnalité juridique so bapesi yo personnalité juridique nde kosunga yo ONG na yo ebanda kofonctionner na Congo mobimba. Maître Wane toyobi tolobi soki F90 eza nano neti nini? F90 ezalaki document babandaki kopesa na ONG de manière provisoire na ministre ya justice apesi yo nano mpo obanda nano kosala déjà mosala en attendant oluka bamoyen mpo ozwa personnalité juridique mpo ebandaki kokote mbongo mingi. Maintenant ministre actuel ntango aye alobi non ba F90 tellement ekomi lokwa facilité moto nyonso akomi nabimisa F90 ata aza na ONG ata aza na adresse te baluki kamo F90 atie nazalaka na ONG nde alobi non pour mettre ordre na domaine alobi non il faut d'abord obimisaka mbala moko personnalité juridique oke na ministère affaires sociales ekopesa avis favorable donc on part un arrêté ministériel donc ozwa arrêté wana olakisi na ministère bamoni avis favorable à ministre nde ofuta mbongo bapesi yo personnalité juridique obandi kofonctionner. Maître Wane lokola toyebi ete ASBEL na ba ONG nyonso to ezaka bit nango ezaka bit moko sans but lucratif sans intérêt. So Maître Wane bino boza président ya ASBEL lava des vulnérables eloko nini etindaka bino mpo bokoma na likanisi nano ya kosala ASBEL wana nano mpo tobeka no kozwa kotire baide biso na bino? Ok, merci beaucoup. Ngai kaka ndenge oyebi nga nabotami mpe napoli handicapé nayebi mpasi na esengo nini ezali soki oza handicapé. Alors ntango natangi na école primaire natangi secondaire natangi université ti nasilisi na prêter serment naya komona ke personne faisant avec handicap aza na besoin ya morale aza na besoin que mutu na ye ezala un peu forte azala na une tête forte. Alors natalaki naza na bamillion te na kopesa ba personne vivant avec handicap mais naza na mutu mpo na kosala nde nasalisaki ONG wana ASBEL la voix des vulnérables. La voix des vulnérables eza wana d'abord etant avocat nasambaka mpo na bavulnérable nyonso ofele
vulnérable azaka personne vivant gratuit penza gratuit donc bit penza locatif penza wana penza nga oyo nyonso eza procédure avocat asala mpona likambo na ye na kosala yango gratuitement mete wana bato bazolanda bino mete wana nalobi mpe na bandeli oyo nyonso eza procédure soki aye na la voie du vulnérable na kosala yango gratuitement peut-être engagement ya kozala mosu bafrais ya l'état futa moko parquet mais déplacement carburant ya avocat na au honoraire la voie des vulnérables non été parce que ça vulnérable vulnérable c'est quand personne qui avec handicap de manière générale ni la salle deuxièmement on a salle les alliés pour fortifier la salle ça va conférence débat dans la conférence wana mais invite à la personne vivant avec handicap nyonso bon invite à ngati pour animer na ba vulnérable so moni toza vulnérable no ko banda ko zo invitation il faut ya caméra za la tout ça la conférence wana na la bango ndenge nini malgré état na yo état oza nango surtout se focaliser na ozo sala otie série na ozo sala otina nzambe liboso na makambo tozo sala okomona ke nyonso ekozala bien au vivre différence ekozala te entre yo na moto aza valide yango wana bit ya la voie de vulnérable epuis na conférence wana ezalaka ofele moto nyonso yaka fotaka mpona kozwa mayele nini oyo mpona moto oyo tokopesa moto azwi matondo mingi mete wane tososoli bino likanisi oyo etindaka bino me mete wane likanisi oyo etindaka bino mpo bosala asbel wana la voie de vulnérable eza likanisi ta mosusu bino boza na souci basoutien nini oyo bino bozwa banda bobanda soutien nini bozwa ya libanda oyo ya kosunga bino na kati ya asbel na bino banda na la voie des vulnérables ça fait au moins 5 ans eza ata na motu te aya apesa ata $10 mete wane yo ozwaka mbongo eutaka poto te eya repane na yo yango nalobi tozotezana na etando omoni na baémission nasalaka na yo nazwa baapele ya bato sikoyo nazoloba ngo mpe na etando na baapele oyo nazwaka oyo atindela maître wane mbongo azotala na émission numéro eza wana abenga loba te nga pena natindela maître wane $100 ou bien $200 tokoyoka ye epuis tokojustifie me tozwa nano mbongo ya motu te totravayaka na moke oyo tozozwa tolue sali tozwi bato tofortifie tosali nini epuis tosungaka na ba-ONG naza na partenaire na orphelinat moko eza na mombe na veni kunzu numéro 16 le rocher bana baza kuna bokolaka bana tusa naza partenaire kuna tanga babikini mpe tozozwa koto tozopesa mpe mpona kosunga parce que biso mpe tozwaki ta bato batya biso mwa loboko mpo ke tokende mpe liboso matondo banso bolandi maître wane azali mpenza clair alobi banda asbel na ye ça fait déjà 5 ans ti sikoyo azwa lisungi ya mutu te mais maître wane ezopesa biso mpasi okomona ntango tozali koloba okomona ete awa na kati ya mboka na biso Congo okomona ete ba-ONG eza ebele ba-ONG bandaka banda mutu abandi ONG banda na poto na ye na kini awa eka ye na kini awa abandi koluka babisika oyo bana bazalaka akosangisa mwa bana 3 5 6 azwi mwa kamera na asali nini atie yango en marche abandi kozwa baimage kobetisa bana bato bale eka okenda poto abike kuna eza nani o asbel na ye to ONG ne moko azalaka yango na kini awa meke wane sikoyo yo olobike na masungi wana ya bato wana yo ozwaka yango te mpo osalaka yango te meke wane neti bato alolenge wana mpo na bino boni bokokotalisa na bango mpo oyo eza etando ya bosomi ya bayindo. Merci beaucoup. Omoni touti olobela bit ya ONG eza sa bit lucrative intérêt eza te wana na pratique bato mosusu bakoma kokomisa yango komema intérêt na bango baye nango na ba-ONG ayebi te non lokola naza commerçant mpona banda koexporte babiloko euta te yaka ifo nasalisa ONG nafuta bambongo nakende na ministère nazwa exonération biloko nanga ekita yango moni bato bakoma kosala yango bacommerçant bakoma kosala yango bongo biso tosalaka ONG na ndenge oyo esengeli ya kosunga nayebisa ote eloko tobénéficiaka mingi ezalaka merci ya bato ntango oyede moto apesi yo merci wana eleki million seke lipamboli merci wana eleki million bacommerçant koma asali eloko nini na poto amoni l'état congolais kotaxe mbongo ebele
aluki asali bamikanda ONG akiazo exonération côté fallait ba taxer $100 batikisene na $10 aliembongo abengi naza na ONG mais landela na kati ONG ngo sala la nini siège na ngo za wapi omone ezate ka bonga kosomba ba varese ndenge lobi abekisi ba ONG qui na photo ateki na ba image ya bana ba bato bongo mete wana mpona bino o bato ozozwa kwa kosali réputation mboka na bino komema ngo libanda ya mboka bato lolenge wana mpona bino mete wana naza na idée eza projet oyo nazosala nazoluka nasala une association ya baresponsable ya ba-ASPL na ba-ONG po tokuta tosala association moko pour que tokomela ministre ya social ya affaires sociales tozala naye ensemble apesa biso baagent ya leta koyebaka kolandelaka babato wana parce que nga mpe naza individu nga moko na kokoka te yango nalingaki na korensemble basemblable oyo ya biso tokutana tokomela ministre ensemble na ministre tolongola babiloko wana soki olobi oza na ONG il faut lakisa biso siège il faut lakisa biso baevre nini ozosala na ONG na ye epuis bongo nde omona mwa ordre ekokotana domaine mpo baescro bakomebele boyoki baso boyoki mete wana alobi mpo bokomona baescro bakomi ebele mete wane kana esika oyo toza wana kaka na esika wana yambo topusa makanisi na biso lelo na kini ekomi soki ozotambola na esika okei na kwe moko boye okokuta sati mutu moko boye liso edeforma ye liso edeforma soki omona mwana moko boye mwa michopo ebima batia mwa sonde pembeni moninga kotambola na lelo tozali kotambola omona ete na babisika nyonso na bacommune presque nyonso bato wana bazali okomona batie bafle bazoganga na bafle bazoloba ya kosunga ndeko yasunga boye mete wane osolande bango malamu komona ete baza mpe kaka na ba-ONG oyo ezali kosenga na babiteni wana mpe bamakambo ebelebele ozali kokende na esika wana maître na bato ya lolenge wana na kosali réputation ya bato na balolenge wana maître wana mpo kolandela na émission handicapé ya mokolo mwa lelo biti toye kolobela toyeba sikoyo nini oyo mpenza etindaka mutu akoma na esika ya kobimisaka mwana mutu na balabala mwana moke na balabala akendaka asala babizaeli ya lolenge wana mpona kosenga kaka mbongo na nzela eza espère kozala mandia te na vino mototina ekomisi congolais tina akoma na suka ya lolenge wana maître wane eloko oyo eza parmi babiloko oyo toza kodeplore bato basalaka yango mingi eza bato ya baorphelina mingi bato ya baorphelina alors eza na circulaire moko deja bima interdisa babiloko wana même kosenga mbongo na batransport kovandisa baloba soki kosenga mbongo bima yo moko senga me kobimisa elongi ya mwana na milieu public te mutu deja azobela est ce que oimagine tozala nomba biso toza baafricain africain aza moto abatelaka libomoto na ye dignité na ye totya toloba lolenge wana koma yo moto azobela michope ebimi mwana aza nano minere ayebi eloko te yo bimisi na miso ya bato supposons ke mwana wana lobilobi ayoki malamu siko bato bape bamonaki na nzela ndenge okomisaki lokola mendiant okomisaki lokola fazer moko boye na moral wana mwana wana akokola ndenge nini raison pour laquelle ministre déjà abimisaki document oyo eza kointerdire biloko wana tozosenga eza kaka ke problème na biso na mboka towana yango problème ya faisabilité ya décision kokomisa likambo ekoma solo ekota na pratique bato wana nyonso il faut kolandela bango la police naza kointerpele na tv programme nayebi te elandamaka partout nga moko na koloba naza témoin à chaque fois tosala nor émission na recevaka baappel bato baofélicité bato bazopose mpe baquestion bapolicier bandeko na ngai oyo bozosala baagent de l'ordre soki omoni bato ya bongo il faut kolandela bango epuis soki olandeli tala na kati na bango omona baza na badokima te oyo ezosenga ONG existe il faut kokanga leta eza na besoin mbongo ya leta ekobima na bato bazosala makambo na ndenge ya bien merci merci beaucoup maître wane na kopusa makanisi okomona ete bato wana bakolisi bastratégie moko na balolenge ebele me bino boti olobaka basali mobeko mobimba oyo ekosenga ete soki omoni mutu azosenga mbongo na nzela bima senga na kombo na moko meko bimisa elongi ya mutu moko te zakola figura moko boye image moko otieke te ofandisi mwana bato tamosu michoko ezobima libanda me yo ozofandisi na balabala ete po ekoma esala nini bato baba na sa moi bato babanda kotia makoki na kati ya kitunga wana maître wane kaka na likanisi oyo tozaleli lelo kolobela ba ONG mingi ya likanisi oyo kote ba ONG eutela tomoni ezali mobeko mobimba esalama so tobosani te na 1901
En 1901, on a pas validé et pas Nations Unies, et c'est là en 1945. On a selon le processus. Désolé, on a dit ma chiffre na bango. Pour moi, était basala qui dit kambo na pona ko sunga mingi bateau, baroza na ba guerre. Mais aussi maman tu bisika wana mettre on est pour le la partie est na biso ya Congo, tout le monde guerre izali. La partie est na biso ya tout le monde guerre izali. Pour moi était kuna mabezo salama, bazo bomaka batu. Bazo sala batu mais comment na ba deux ezo sala nini e uti di bande ezo sala nini ezo ya kokota na kati ya mboka na biso na likanisi wana pe lisusu peuple congolais yemo ko lisusu za koti su na kati ya même likanisi wana ya ko sala nini donc esika ko bomba bande ko na bino fama bomba bande ko na bino ko mutu ya ko sala nini aya ko sangisa kama kutimo ko sala nini apesa ka bino mete na isika wana mete wana avantage o wana o ezali ko pesa mana mutu andimi ko zala vome azala individu mo ko lia ya ebele ko leka batu nyonso mete wana Deti na batalo lengi wana mete wana pona bino mete wana polandela structure wana pona likanisa mundela sala yango soto lobeka olandela muketo ko tnakata makanisi asala yango po asunga batu kolandela babisika oyo bakoko so ezali apneka ko pesa batu ba ide kasi pa na biso ba congolais ezobana na lengi wana te to ko lobale tini na sika na mete wana ko mona te na eteni ko ta tontanga eteni ya est batu bakie bitumba babundi mais biso ko fe bele ko mona nini badon e sali nini ba deux qui na kuna na est mais ba matière na biso premier basali ni ba yibi yango poko mona ba guerre pesa parmi ba biloko ba bisika makambo oyo zo kila banini ezo kila ba personne vivant avec un base de belé pas ba blesser les guerres basé belé le na katambuka na biso Congo ba blesser les guerres basé belé bazo comment akumta comme blessé le fils a comme personne vivant avec handicap donc qui peut être que azali ko tambo liboko azali mo bimba te le fils a comme personne vivant avec handicap mete wana ce qu'on a bato bakota na makanisi ete bakomi na sima ya mutu wana po banda babundisa badiko na moyo mboka mete wana a de to kenya toli po mingi to kolobela ozala ka toli ni to ko pesa na batalo lengi wana po ete bakuka bongo otika makanisi o bazala na wana liboso ya mboka na bango moko yango omoni na utaki koloba la liboso te na baki po na définition ya ONG na bit ONG ASL eza pona kosunga moni na création babendele batiaki yango nano na bit ya kosunga ba victime de guerre parce que on a promis déjà ba vulnérable moi azalaki bien rayé et déstabilisé donc comme vulnérable maintenant comme monde comme moderne to comprendre que ba vulnérable lelo bazaka na ba victime de guerre et comme même na ba famille comme même dans na ba domaine presque nyonso sorti to yé na domaine de la personne qui avec alors yango to comment ça la pour la question mais ndenge olobi wana eza na bato mosusu ye asali yango mpona kosunga te asali yango mpo nde basunga ye donc azwaka bambongo akosa kopesa quelque part bapesi te mpo alia yango nga nayebisaka bandeko nalobi sanction nango ata l'état congolais atelemi te mpo na bino mais ezalaka na sanction ya likolo ezalaka na sanction ya likolo ozoyeba te mbongo wana ozolia ozoyeba te biloko wana ozolia olia ngolo moko te ozolia sango bana na libota na yo donc omona moto okona nga natangisa bana nga bien bana nga batanga na poto ba français bien mais banda babota matika kufa mutasala zabe na otangisi bango na mbongo nini na mbongo nini na bien malaki bana nga ba français bien bana ba français mais basunga nga te bana donc c'est comme ça parce que olia sabon kama kila vous comprenez aujourd'hui ça va makila to kuta na biloko no na famille mo boy papa le na mbongo ebele bana batanga mais lelo boy mutasala lelo kaza azolo ba français azo sala nyonso même asala ramsa moto pourquoi parce que batu balela na kombo na yo olia mbongo latisa bana mababe oyo bakoki même pas ko supporter donc yango wana lelo no senga bandeko to tika ONG eza na importance nango. Donc, comme l'importance, ça c'est va expliquer comment ONG et la personne vivant avec handicap. Alors, on va aventurer pour le cadeau type, cadeau sérieux pour que ma cambo évolue normalement. Ba oyo bochaka botie kosakana to botie ba posa na bino na kati ba ONG mete wana zo pekisa bino botika ba makambo ko wana pamba te bozolesa ba na bino ba o ba benga na lopoto ba bien malaki do biloko o ya mabe do biloko za na makila na kati na yango ozala penza malamu te pamba te bato bazali kolela pe boko nyonga pona yango mete wane mutuna pe kolande ozala peka o wana importance ni ba ONG sala kanango na kati ba mo la personne vivant avec handicap pamba te
tomonaka mpenza mingi babisiki ebele okomona ete ba-ONG ezalaka mingi eza base na bamakambo wana presque bamakambo mingi totamboli mpe mingi mpa bandeko mingi oyoka te tozalaka na ONG na biso moko boye toza na ONG na biso moko toza na aspect na biso moko boye mete importance nango na kati ya bamoya bapersone ezalaka handicap naza sur ekozala loko ya sujet mobimba ya mission. C'est une question très importante. Aujourd'hui, moi je vous avoue que ONG ou ASBEL ils ont une importance dans la vie à la personne qui avec handicap. Plus que le ministère. Plus que le ministère. Plus que le ministère. Ministère. Plus que le ministère. Comment mettre pour ça, l'émission, si je me rappelle, il dit que le ministère, la personne qui va avec handicap, ils ont parlé du ministère à mon nez et en bas, malgré tout le monde a mon pied. Pour la personne qui va avec handicap, quel est délai quand il était partout dans le pays. Oui, dans le Congo. Mais on peut sentir qu'un parti à ministère, ils ont raté. On appelle ça même moi idée. Non, mais pour le ministère, vivre bien, il faut travailler dans la ONG, la ASBEL, pour les pour se focaliser dans la personne qui va avec handicap. Parce que les lots, la personne qui va avec handicap, les lots, ils ont moins tailleur, ils ont moins cordonnier, ils ont moins menuisier, ils ont ONG Moutédaï. Oui, ils ont ONG qui ont sérieuxité, mais je vous avoue aussi qu'il y a des ONG pour les songa la personne qui va avec handicap. On est en ceux qui n'ont fait ce exemple, le AMED, accompagnement des malades à domicile. Ils ont la 13e. La côté il y a radio de radio il y a ONG AMED et sali plus de 27 ans, plus de 30 ans même. Il y a un so que kuna batonga ba atelier basala ba couper couture ni nanga na tinda kabana kuna po bazo ba formation ba même ba personne qui va avec handicap na ba colonie ba na miki ba colonie de vacances bazo sakanisa bango po ba longola moral ba na ba valide tout ça il y a PEF la ville en diagonale il y a siège la ville il y a siège il y a président à la PPRD mettre wane pardon mettre wane na kati bino malobate malobeza ka epana bino na nini bo rectifier ka bo musesika moko bo na ko ba valide to non valide ba pekisa biso ko ya fungule sur nzila OK pamba te bango baza mutu ba pekisa biso o te valide non valide ba terme on eza ba terme na bango comment ko utiliser ta personne handicapée to pe non handicapé go za la malade voilà donc il y a yango na longo di na longo di yango. Donc, pour sangisa bana bayeba que non, ata yo handicapé, ata ya handicapé, vous en avez droit à ensemble. Ensemble, on a ba colonie. Nga na zolo ba nona nga pe na participer na ba colonie na bango. Les a parmi la ONG peut fortifier nga na mona pe nga pe sur la commune motu faut la aider. On se comprend. Ba ONG eza aider. Mais et l'autre wana ba ONG ça la ba ministère ça la bango. Donc on prend le ministère de ça la carte des mon retour à télé moi mon nom retour pour la personne qui va avec handicap dans une formation la compte du ministère ça to zaka wana na importance bete wana okomona ba prêtre to chaka ba prêtre to taka na biso komba mutu te to chaka ba prêtre okomona ba prêtre moko baza ba fane sika moko boye mwana boye apesa ki soki $1000 na kingani po abwaka e apeki soki nani oyo $3000 to $5000 to $20000 na kingani po ayemba ye soki nesi bato ya lolenge wana mpona bino mete wani l'importance ya kozala mutu na kati ya mokili est ce que bato wana bazomérite kozala mpenza bato po omona mutu andimi vraimen azwa mbongo na ye akende asakana nango mpa bato moko boye songolo pakala donc lakabela baoyo baza nango mposa to akela bamisala moko miyemi kosala ete mboka ekende bongo liboso me bango mbongo bazwa kaka na kopesa na buzoba komete wana importance o tizo to lobela lelo importance ya ba ONG wana bato na pona bango makanisa na kati na bango ezalaka te emete wani bato pona bango na kati na bango ezalaka te bato lolengi wana mete wani pona bino omoni problème tozalaka nango omoni kosalisa ONG eza d'abord nde tokutoloba kosunga eza na éducation eza elo moko eza vraiment aimé ozo comprendre nabotamaka nango alors bato wana ndenge olobi bango basungaka te bango balukaka nde honere azopesana mpo bayemba ye mpo mokili moni prêtre ndenge obengi ye prêtre wana azosunga te azoluka honere kosunga ezali ndeko na ngai azosouffrir naleki na nzela nalobi yaka sans caméra nalobi yaka problème ezali o te nde naza awa mama biso bakangaki ene ngaka na diva na ye naza na eloko te ote yaka oki komona mama bino mazisali nakangaki ofisali mazisa abimi alors maman bimi ale vraiment au beaucoup de transport bozonga ndako pour démarrer voiture pour kiei
kosunga yango wana pe soka merci donc oyo au bénéficier merci parce que oyo abato wana eza koluka koyebana bango eza kosunga te bango azoluka onere ayebana tosala mais na éducation ya kosunga babotamaka nango omoni bamisusu basala émission oyo ozosala oyo ebele baosala yango te botala soki nasali émission mpona otambo na jip ndene esandika mpa opesanga jip esileta wandako opesanga ta lopango mais bato wana ifo nasala émission mo bena kumisaka prêtre kokumisa prêtre ntango obima boye prêtre olinga bamonanga na jip donc le fait ozosala même eloba na bango bayeba le fait ozosala même émission oyo ezolakisa déjà éducation elakisa déjà kibomoto na yo parce que moto akopesa jip ate moto akopesa nini ate mais na mayele otangi classe baparent batangisi yo olobi fona contribuer na mayele na nga na bapersone vivant avec handicap oyo bakopesa ngai lote en d'autres termes chef de mission eza déjà lokwa asber. Merci beaucoup maître wane eza déjà asber matondo mingi banso boyoki ete émission handicapé déjà na voix télévision eza lokola asbel mobimba o wapi oyo ezolobela bolamu to mpe koluka bolamu ya bapersone vivant avec handicapé na bisika bie biso bazali mpe na bisika bie biso bazwami maître wane alobi ete eza lokola deja asbel mobimba oyo ezomotive oyo ezofortifie mpe kopesa bokasi na bapersone vivant avec handicap maître wane avantage po importance soki ezali esengeli avantage eza na désavantage tokoliki ete tozokende bavantage oyo bino bozwa po tozolobela nde bino pamba te toyambi nde bino po tomoni ke botalisi biso clair na ndenge botaliseli bomonisi ete bino na asbel davant de vulnérable bozwa ata lisungi ya motu moko te donc bino moko na makanisi na bino na likanisa kosunga na éducation bozwa ya kosunga po bino botoloba ete kosunga eza mpe éducation mobimba kokabela bato eza éducation mobimba bazwaka yango uta na ndako ya kobotamela seke oyo wana bazwaka makoki na bango basungaka mpona babwakaka bango na banzembo eza bato bazoluka lokumu mpona bango moko donc na kosunga mpe seke bazwa éducation wana ya kosunga te mais bazwa éducation bango bazwa eza koluka honneur lokumu kotia mapeka likolo ya kibokonzi avantage maître wane kolandela sujet oyo tolobeli na désavantage avantage ya ba ONG na koloba neti biso na voix des vulnérables na bandeli koloba lisungi boye tozwa te mais tosunga nakopesa oyo exemple moko nasalaka conférence moko na Kasavo na 2019 non na 2023 na 2023 obengisanga te maître non nazalaki nautaki lubumashi babengika noki mpona nazalaki lokola invité après tellement place alaki te nakomi associé na conférence wana na conférence wana nakutanaki na ndeko moko autaki lubumbashi ndeko wana kaka asalaki accident makataki elokolo banda bakati elokolo abima hôpital alingaka komona ata salon ya ndako te donc mpona ye ezalaka anitu bambeli akufa na kati ya conférence wana etomba mama na ye azalaki na kati nyonso oyo na bandeki koloba ntango nasilisi mama na ye aproche ngai abi papa nyonso oyo olobi eza mpona mwana nga na mwana nga aza yaya na yo aza mokolo na yo azalaki accident bakati elokolo tike oloba bata salon abima te mpona ye akufa nabi toke tomona ye tokende tomoni na bandi kosola na yo kotunga bapeso grâce wana otambolaki ekosala tili okufi nde ozovivre onga na botama bongo estce oyebi kaka nde naza boye nga nakumbaka voiture na bandi oloba ye nabizela na démontre na longoli prothèse kaka na lokolo ndenge ezalaki na longoli prothèse na koti na démarre voiture na kumbi na bidon ndenge ozawa il encore une autre vie ezali mpa na yo tosala oyo na fortifie na fortifie ona mettre sikoyo na bizela prothèse oyo basombaka yango kotambola kosala makambo nyonso na momona oloba no lelo azonga lubumbashi azonga na mosala po akomaki vraiment bati mpona ya mona eve soki akomi azonga ye na mosala na nzela ya bamerci ya bato biso mpe tobénéfisaka dossier mosusu kosala oyebi ebandeli yango te babengi kaka yo kosala ozwi bongo nyonso wana eza nini parce que soki ozosunga nzambe mpe azosunga o na orphelina na biso le rocher na mombele bato bayaka toza na badonateur te oyo donateur aza te bato bayaka moto aya atiki mwa masango mpona bana atiki mwa lobi bayaka batikaka tosa mais ya kote zono na voix de vulnérable naa na mposa na finance conférence moko oza nango naa na mposa boye oyo badossier osalaka mpona bambongo banini nona wana tozwa donc importance ya ONG eza nalobi nango lelo soki osali statistique
il y a des personnes qui vivent avec handicap mingi au bazar dans le monde, dans le Congo, au bazar Tambola. Ce que mon y a, c'est moi mémusé, c'est moi tailleur, c'est tout le monde. Non, dans la même formation, dans la ONG, dans la même ASV, dans la EBL, bazar, tout le monde a le ministère de la vie. Donc, la personne qui vit avec handicap, ceux qui vivent dans le domaine, c'est par rapport à la ONG, donc c'est très important dans le milieu. Mais des avantages, c'est que la ONG a maté et commis EBL. Nous sommes utilisés par les personnes qui vivent avec handicap pour regarder le boulevard, à filmer, même dans la péngie, dans la baillée, après ce qu'on a mis, à mener la photo de l'eau, à salir le maire. Pour l'avantage, je vous rassure, EBL va d'autres temps pour la bénéfice à la ONG. EBL, les personnes vivant avec handicap, qui mais tu vas bénéficier de la ONG. Vous bénéficiez de la ONG. Ceux qui ont bénéficié de la ONG, ils ont les qualités au Kaba, mais on a bénéficié de la ONG. Dans le Lingeni, comment est-ce que on a besoin de babima libana, mais on est aussi peu chance de malibanda mboka tu venir migla bapaya. Migla bapaya. Mais ma kanisi on est là taote ya koluka ko sala nini? Ya koluka ko senga badon, to le babongo senga badon na batu wana poya. Et pas de kono comme ça on dit babisa le na omoko boye bakale sone la ta ote amete omoni na bisa kio na lo mona ba miso to sala ebele na yo na bisa kio na bi naza parmi batu oyo ba soutenaka ba personne vivant avec handicap ya ko senga te oyebi ke na ba miso na kondanaka yango parce que moni tango zo senga mutu nde mutu okitisa o tango osenga moto nde moto azokitisa na oto loba lelo moko bato bakabaka ana poso yembela ye bato bakabaka ana poso fukamela ya filme kake nga bato bafukamela alaye mais soko otelemi na debu boye oyebise te naza na ONG naza na poso osunga osala boye bato mingi bakabaka te bato mingi akopesa te bazoko papa yebi ke retour eza te ezaka flèche ale retour eza te or azobosana flèche retour ya makasi eza nzambe moko ozwelo moko oyo moko okamwa raison pour laquelle nalingaka vraiment te koaproche moto opesapesa kaka na bamission nde tosalaka na question ke bato babengaka na yambe moto abengaka loba na nga abenga yo opesi numero na nga abengi nga mpe tosololi nde kozwa mboma tondi mingi koto ozali aza na France tosololaka mais atinda boyo nini nanu te peut-être nzambe akosunga lokola makambo kosalama lisusu bamiso ezosalama kosunga bakoluka kopesa ekozala mpona lokumu toujours kosunga baevre sociale matondo mingi nete wana basujet oyo eza mpenza sujet moko eza vaste makasi mpona kosolola yango mpe mpona kolobela yango kolandela etando ezali ngonga mete wana mwa toli po tomoni ete biso na mino biso na makanisi moko mwa tokende na kokende kowela na eza ti toli na bandeko oyo bazalaka na makanisi wana mabe to toli na bandeko bazalaka makoki na bango kokende kopesa na bato oyo wana toli na bango mwa 30 secondes kozala malamu mete wana de manière succincte na obandana no bosana te na l'état na biso na ministre yango na ngina na obandana na ministre vous êtes avocate ministère na yo na lobango eza ministère ya monene oyo bato baignoraka bayebaka te alors elo nakoki kosenga yo eza ke luka s'associer na ba ONG pour travailler ensemble parce que ministère ozali soki olandi kaka gouvernement tout ça okosala eloko te mparte nango koyebana te travailler na ba ONG pour travailler lokola osupervisaka ba ONG mpona epermetaka ba ONG baaméliorer encore bamisala mpona kosunga bapersone vivant avec handicap na bamétier na badomaine nyonso oyo esengeli bozala ensemble osengi site moko ata na batele kuna otongi botravaille ensemble na ba ONG basali mwa baatelier banini bana bakendaka kuna bazwaka omona impact ya ministère ekomonana ekotikala kaka bongo na bureau oza na ministère ezosenga toujours baartiste terrain kolanda baémission boye kozwa baide koconvoke babato ya ba ONG nde otravaille na bango mpona bandeko na nga baprêtre oyo tokotanga kombo te oyo mokili mobimba eyebi bino eza bien bato bokabelaka babongo wana mpe baliesaka bafamille na bango bakabelaka mpe bandeko na bango mais kosunga personne vivant avec handicap eza malamu
eza malamu parce que aza na eloko apeso te à part merci. Oh merci ezali ye moko tata na biso nzambe. Alors so merci apeso matondo mutu apeso nde nzambe alingi koloba nzambe amona yo. Donc yango wana na mutu oyo alobi na akwaki oyo na te mpe na mutu alobi nzambe mona ye yo moko osala analyse otala nani apeso eloko malonga. Donc kosunga ndeti na émission boye kosunga ba ONG ba accident eza eloko moko ya malamu oyo kosala eke même na mboka na biso ezala développé. Matondo mingi mete wane biso na bino esila kaka te mete wane tebete tozalaka toujours na poso na bino na émission handicapé pamba te titre oyo bino bozalaka nango dia kozala dia maître avocat seke molobeli ya ba personne vivant avec handicap eza titre moko ya malamu tobanda kozalaka na poso na bino na émission handicapé pamba te bisika totambolaka bato mpe bazalaka na posa na bino eza mpe na bato balotutisa bino na bango ekozala bongo malamu kasi kolandela mokolo mwa lelo maître wane biso na bino tokodiki ete tobendeli mpenza suka awa tobendeli suka awa nde tokobosana te mpenza kolandela soki kosala mwa résumé moke kolandela mai oyo boti kotalisa biso maître wane abetisi ete alobi ete bayebanso oyo bazwaka makoki eutaka libanda mpona koya kofilmaka bato kosala ba ONG ezanga mikanda oyo ozwika bakamera ofilmeka bato ozomemi yango na poto kuna mpa bapesa mbongo yeba ete bato wana botanga éducation ya kokaba te botanga éducation wana te seke kokaba mpe eza éducation mobima bato bazalaka na yango donc tosala bokasi na biso toyekola kokaba pamba te kokaba babotamaka nango tosunga bapersone vivant avec handicap ekozala mpenza malamu mingi kasi soki bomonaki biso elongo na maître wane tobimi bonzenga liboso na bino ezalaki bongo pamba te mpo tata mbala matiadila bazalaki bongo na nsima matalatala mpe bongo lisusu tobosani te na DT na biso directeur de technique directeur kwaku maisha esika bozali longonya na bino mpe bongo nani de régie na biso les superlatifs et bisika bozali mbote na bino botika ete kimia tata mokeli kimia ya balongo kimia ya bakoko na biso ezala bongo kati ya mabota na bino tokutana na bino kaka na etando ya boyebi etando ya bonsomi oyo ezali bongo vom télévision tokutani bongo mpona mbala ya nsima maître wane biso na bandeko na biso tokabwani mpona awa mpona mokolo malelo matondo mingi